na côté la penza bien makanisi chef de l'état EAC et a penza copie collée na MONUSCO bana bango ndenge moko bana bango biloko moko et salami na monde de ténèbres pona koya ko sala mabe pa ba congolais et alokuta munene Ndayishimiye aye ko sala biso aye ko amadoué biso aye ko lengo la biso oh non taya ko s'affronter na M23 o lobby na yo po otali na sima ba occidentaux otali na sima ba Rwanda bazakuna yango lobby biloko na pona o défendre mbongo bolia Ndayishimiye ba communicateur chef de l'état pe ba parlementaire de l'Union soba d'accord te pe population nyonso ya Congo surtout ba Nord Kivu donc tango yo biloko wana soki penza ozaki président te kaka mutu pa ko banga po kanda moko tozalango contre EAC wana makambo za tilelo bande kuna biso na Nord Kivu ba kufa ba M23 ba boma bango ba obazana ba déplacer ba kande déplacer ba lia da passe ba malade mtako sunga bango azati mais hôtel ba EAC o biso te ko kengela mais M23 zo sala la loi azo ba taxe azo sala nyonso ba timola ba Libya or ya minere bazai bele ba timola soki na mutatia bango eyebani pété à part kuna na okatanga susu général moko ba benge Smith Giyanga un Rwandais ayana nzela RCD général ya armée ba sundola makamba ko batela mboka ba kende ko timola ba or trafic illicite ba minere wana tango papa tiwe wazolo ba bobima na ba carrière minier ya yoka kate ana batuna yeba militaire baza kuna so ba boyoka kutu tiwe wete donc ye akoma ko diriger na ndenge na ye bakangaki azaka ka ye mokote ko bazo kanga ba pe belé ba militaire wana nani akangi bango justice militaire wana we mona ke mboka déjà ezokende côté ya Goma ba handicapé na ba velo na bango ba contrôler ka bango te Rwanda Kigali atimbeli bango ki bato ba contrôler bango te donc to bando ko travailler na bango ba yela kabiso ba minéré donc ba vélo wana ba handicapé et comme ba minéré uta mbotebele na balandi oya chaîne auto sepela kanango makasi tindika télévision lisusu na mokolo lelo toza awa pona ko beta masolo ya mboka na biso République démocratique du Congo masolo nini auto bengi actualité nini yambote to banda ko beta masolo mboka eza na communication moko oya bandeko ya bamanianga bango bazo ko soutenir projet à 145 territoires pe ya lutte contre l'exode rural donc ba boyke batuna ba mboka bakimaka ba mboka pona mungu ezangi sukali ezangi bazuli kanisi nini à partir ya initiateur oyo tobengi papa pasteur na kombo ya Philippe Mavambu wazali pasteur na kati ya France ya mission évangélique ya la charité yewana na kati ya France azuli kanisi ke bandeko nyonso bamanianga baeba na kotia ate moi quelque chose moi kotinda ka moi lui ya na numéro tokopesa pona kotombola mboka oyo babengi ya Kintadi sika prophète oyo Edouard Bayekola Abimela prophète Bayekola Edouard wazalaka pe mwana spirituel ya Philippe Mbumba yemoko Philippe Mbumba basala elongola prophète papa Simon Kimbangu. Donc on comprend déjà ba ressortissant lisanga ya ba ressortissant ya mboka Kintadi pe mboka ya Yangala bango bazuma kanisi ke esika nyonso batu bazali bamanianga pe aux environs bayombe esengeli kosangisa mwalu meya mwami solo na numéro tokopesa baotinda afin que batonga mboka wana ba moderniser yango et empêcher que ba jeune ba kobota makana mboka wana bakimaka na Kisasa bakimaka na ba centre ville batonga bango magasin batonga église munene batonga pe mausolée na kati ya mboka wana nde eloko wana ngai moko kozala kamona manianga ngai moko ko bandelo kwa na numéro biso tozana ba réseau Vodacom Orange ba réseau wana ezana ba banque alors okena réseau oyo tozala ngo na RDC ozala poto sika réseau oyo Vodacom ezali numéro oyo ko tindela mbongo 082 58 22 578 083
to bengoni plus 243 bona obazali banda mboka plus 243 82 58 22 578 oyo mpesa numéro bamanianga nyoso sika bozali visionnaire nkolo président ya association ba ressortissant ya ba mboka ya Kintadi pe yangala alobi numéro yango oyo ye moko azokita ozuta France azokita kozwa onyo ko sangana awa ake kokutana administrateur ya territoire ya Luozi bayokani lolenga nini bakozala nzela pe bakomoderize kote wana pe kozwa bac ya mboka wana bac ya Luozi ezali bazosala mikolo yo mais nanu mbaluozi mboka ya Luozi wana nanu bazwi bac ya malonga nanu te bazosala bazosala ti lelo bazwi nanu te ala na kinganga siko pona kokena kinkenge po mboka wana Kintadi eza na secteur ya kinkenge territoire ya Luozi bac na bango ekatsa bango ezale kinganga bazoluka pe bac ezala alors wana ndeza information to bandi pona bandi ko bamanianga nyonso mobilisation eko sala ke ba okatanga ba Ituri ba copier pe modèle ya bande kwa manianga que ce n'est pas seulement l'état qui travaille mais population na privé bazo sala pe pona ko soutenir misala ya l'état za bongo ya liboso tozo pesa papa Ndayishimiye président ya Burundi azalaki na mboka ya République démocratique du Congo pona ko signer ba accord ya mboka ya Congo na Burundi ba accord militaire mais ba beti masolo ya EAC Babete Masolo ya EAC, na Masolo EAC balobini. Le président Félix Tshisekedi dénonce de nouveau le laxisme du contingent de la EAC. Donc président Félix Tshisekedi ACP litena esaleli ya bandeko ba militaire bazana EAC. Bango ba kosala kama be kokota ba M23 kosala ke longo na ba M23 a féliciter kaka contingent ya ba Burundi bango na ba ko lakisa kama musala kutu ya bien. Wana alobaki yango penza devant président ya Burundi o azape président en exercice ya EAC a betie main libre wana alobi nini tango asili ko saluer misala ya ba Burundi ya alobi ke bazozo ba tax ba M23 na bisika oyo ba EAC ba vandeli mais ba EAC ba zozo ba tax ba alia na bango RDC azana compte kwana te alors mokonzi mboka vraiment azoko s'inquiéter pona yango mais tango azolo babiloko wana nde mukonzi ya Burundi aye koloba que ce n'est pas le moment qu'il faut dire renvoyer la force régionale pona président Burundi ezana tango te ke RDC abanda koloba ke EAC kende nayo siko ezana momanini toyoka enano la force régionale na ezako ezawana eyete to ezana wana te pona ko s'affronter na M23 na tiango directement na lingala pona français balobi boye na français ce n'est pas le moment qu'il faut dire que le EAC doit partir ou la force régionale ya EAC doit partir pour lui donc Ndayishimiye un affrontement direct entre la force régionale et les M23 n'était pas planifié. Quand nous allons nous réunir, nous les chefs d'État des pays de l'EAC, c'est là que nous allons décider. Mais pour aujourd'hui, on ne peut pas dire « Oh, EAC, non doit dégager ». L'avenir du M23 dépendra du prochain sommet des chefs d'État de l'EAC. Cette réunion est prévue avant le 8 septembre. Mais le président Félix Tshisekedi dit que nous devons forcer le M23 à respecter cette feuille de route de Luanda. Wanande maloba oyo ya Ndayishimiye eza na ngonga oyo te tokoloba ke EAC kende nayo. Est-ce que Ndayishimiye aye ko rencontrer ba attente ya ba population congolaise? Non. D'après la population congolaise, na kota la penza bien makanisi chef de l'État. EAC et a penza copie collé na MONUSCO. Bana bango ndenge moko. Bana bango biloko moko et salami na monde de ténèbres. Pona koya ko salama be pa ba congolais. Et alo kuta munene Ndayishimiye
ayeko sala biso ayeko amadoué biso ayeko lengo la biso oh non taya ko s'affronter na M23 ezana ordre du jour T ezana planifié T alors biloko wana décision wana ekozwama ya ko s'affronter na M23 décision wana ekozwama tango réunion ya ba chef de l'état ko salama avant le 8 septembre biloko wana eza penza ya mabepe ya kindoki papa Ndayishimiye wana maloba wana eza penza ko fingisa mukonza mboka pe ko yinisa mukonza mboka et pa ya population yo ozotinda oza président en exercice ya EAC olobi na yo po otali na sima ba occidentaux otali na sima ba Rwanda bazakuna yango olobi biloko wana pona o défendre mbongo bolia Ndayishimiye ba communicateur à chef de l'état pe ba parlementaire de bunyoso ba d'accord te pe population nyonso ya Congo surtout ba Nord Kivu donc tango yo biloko wana soki penza ozaki président te kaka mutu pa okozali banga po kanda moko tozalango contre EAC wana makambo zosa tilelo bandeko na biso na Nord Kivu ba kufa ba M23 ba boma bango ba obazana ba déplacer ba kande déplacer ba lia da passe ba malade mutako sunga bango azate mais utela ba EAC o biso te ko kengela mais M23 zo sala la loi azo ba tax azo sala nyonso ba timola ba or ba timola ba minéraux na mboka na biso total kaka bongo ale balo ba keto ba kisala bango so 6 mois wana ezaki ndokite en tout cas peuple congolais azana sengote na biloko wana chef de l'état soko permettre yango atako géopolice abimisaki o 60 soki 5% et pas chef de l'état yebaka ke tanka bo déclarer que non EAC baba kisele 6 mois yebaka okitata na 2% wana na loba penza na ndenge ya mwana na yo kosala erreur wana te président de la république so yoka ba parlementaire de bulokolo yoka ka population o nazo biso président yoka yango penza bien EAC wana ana kindoki ya makasi ayepuna ko bongisa biso te wana penza eloko ko kangela munoko te na biso penza vérité penza o sengila ko yebisa mutu na ndenge ya respect EAC akende kala le 8 septembre o sans quoi nazo loba penza o komona o ekoya loba ke oyoka ba États-Unis oyoka ba France bangone ba ko maintenir na makasi soki kaka oh pona biso ba population to ça déjà biso na yo biso to voter na biso mais o baza kuna na est hein moko déjà ayiloba ki mabe koza mboka ateka mboka akane camarade Kagame akane déjà camarade occidentaux makambo wana bazo sala mokoza mboka Félix Sekedi ateki mboka Chilombo na bino ateki mboka donc biso tango to yoka kango na ba groupe o ya WhatsApp to zaka nango isala biso passe to défendaka mais biso espoir na biso ka ke et assez longwa wana penza na aloba en tant que maloba population mutu atindi ngai nayebisa mukonza mboka boye po ngapela ko sebela teke bato balobaka mabe soki o permettre ke babakisa mikolo ya ba EAC wana makambo bango balobaka ke oza complice na makambo ya ba M23 bavanda na bango na mboka wana bo bango bayebika buka Bunagana yo muto permettre bango ba ya ba yena nzela Bunagana yo muto permettre ba Uganda ba kota wana mukonza mboka c'est que bango bakozwa penza dans makoki ya koloba que voilà to yebisa kabino ya biso to lingite to koma na étape wana to yebisa mukonza mboka benda nzoto maloba ozo yebisa Ndayishimiye vis-à-vis okumisa oya ba contingent ba Burundi ça va mais ba mususu koloko ba sala bien te alors bazala kaka te mais to kamo pena Jean-Pierre Bemba to tiela kailika Jean-Pierre Bemba comme ministre de défense to beti maboko mutu alobaka penza mungwala mungala mais ba ke réunion ba ministre de défense atia ko fiotola atika lo lobate ti ba yokana bango ba bakisela ba non ba nani EAC mikolo atika lo lobate ayeka ka ono ba imposer il faut ba bakisela bango mikolo ça les regret na bana mboka et ça les regret bande ko bazo kufa tous les jours et ya c'est azotala na miso boy président a déclaré ndeka kendaka na réunion SADC ba critika ye na ba Kenya que président Félix azo critiquer biso biso to sala le côté biso président Félix a sali déjà 4 ans mais na 4 ans sali biso makambo to sali dans 6 mois et leki o ya sali na 4 ans donc ba to Kenya ba critiquer président Félix Sekedi o ba yena mboka na ye mais bazo critiquer maloba ndenga zoko dénoncer ndenga zoko présenter ba critique na contre EAC ba Kenya ba critiquer ba krena ba donc ba no biso to baka ba voisier ba dénigrer na mono kabisa manyaka to baka ko voeza ko dénigrer ko kitisa sikoyo kaka batuana ba voezi mukonza mboka ba dénigrer mukonza mboka oya sali le côté biso dans 6 mois to sali ko legaye
ka bango wana le ba imposer biso finalement baza banani mboka na biso to yebisi bino boya bobenga na biso ba M23 oh non ta ya ko confronter na bango na ekokite eko kaka to ba salbe 6 mois papa Jean Pierre Bemba kaka mokolo to yoka oh bino bobangisili bango 6 mois wana to sandi yo ko le kambala moko batu bakufa kuna ba ADF ba sala makambo kuna ba Uganda ba mikubisa banda ba ya pona ko benga na ba ADF deza ilinge koka ba ADF basila kaka te kuna ba keko mikumisa na bango to sali musala na Congo botika na biso bana mikeko ala mukonza mboka siko nde yende bazoko vandisa ngo na mutuna ye ko ladisa ngo na mutuna ye o yende azane complice na ba Museveni azane complice na ba Kagame azane complice na ba Mindele aende ateki mboka alibiso to yoka biloko na siko to sepela jamais yango to wese jam konza mboka na biso lisu kola lisu o biso ba wasala wana ezale pona ba ladisa yo ber po population yina yo no ba créer trouble kuna alors bandeko ya Nord Kivu alobaki en tout cas soki kaka balobi EAC baba kisa mikolo marche bandi désordre bandi kuna bon wana des messages na memi ala zaka na communicateur IDPS mais ezate pona ko kumisa kaka kuna bazoloba mabe alinga pe na yeko kumisa la ko loba oyo population ezo kanisa na yebisi mukonza boka yo kaka population yo siko mona ngaka yawo akoti na ngamba failu to ndengeni ola koto na ngamba te na ko loba na vérité tata atuna na kwa so moni ke sengla tambola nzela oyebise papa tambola nzelo muto pe aloba kaka kumisi kaka mais o mona ke batu bazolo baboye mais ole loba kapa mukonza mboka yo okokanika lokola ba conseil bazana kaza ba cabinet wan ole ba bisaka mukonza mboka makambo ndenge zoleka makambo le contraire yango fayo kaka réellement réalité qu'est-ce qui se passe malamu muto ayebisa ke oboye en face ke koto izo tambola te bongisa wala nde muto malamu ata na bible Satan a koti libiso na kati église. Tokomiko bundana. Satan a kangi maboko. Awesala nini? Yango papa wa meso, André wa meso, ayebisi biso boy. Papa wa meso alobi, esengili ba kongomani tozala mikamya mbwa lekila kumosi sikamana kumosi. Engelo banini? Mbwa ba poile na ye elala ka kote mo. Esi omona ba poile mbwa mususi teli koto. Mususi teli koto. Te? Seke na mboka. So biso nyo to makanisi moko. To bundela mboka. To bundi la souveraineté ya mboka na biso c'est que to kozala makanisi moko so to za biso na biso na mboka to ko yina na te biso nyonso zala kata mboka akola na mboka Congo to kana biso liboso failu ndeko na biso Katumi ndeko na biso Félix Sekedi ndeko na biso nyonso bandeko to koni na kata RDC mais to moni mupaya moko aye alinga yiba biso mabele alinga yiba biso souveraineté soko biso nyo to kosangana to bundisa mupaya wana notre ennemi commun c'est le diable alors wana na bible balobaka notre ennemi commun c'est le diable wana biso na église so bato bazo bundana bakoloba te bozala boyokani bo bundisa satana oatie mbulu yeke na kati na bino soko biso na mboka RDC papa André wa meso azolobake nous avons qu'un ennemi commun. C'est celui qui veut nous voler la souveraineté. Et ça, Rwanda, communauté internationale, n'a pas plein de bango basala. Alors, biso ba namboka, totika ba embriement, ba envoûtement au catholique aye, allo baboye. To komi na biso utilisé envoûté par le diable, par la communauté internationale, to komi ko yinana, ba diviser ekoti, to komi ko lobana mabe, to komi ko bundana, bango ba watala biso ba kangi maboko, les ennemis. Daga kangi maboko. Yango papa André wa meso alobi peuple congolais botambola mikamya mbwa lekila kumosi sikama na kumosi tozala kola ba poil ya mbwa to ke makanisi moko to lamuki makanisi moko président Félix Sekedi aza ebiso moko makila na biso na ba congolais aboya kanepe mutute o bazalaka na boloko balobi ba prisonnier bo bima ba Frank Diongo ba bima atako lelo Frank Diongo aleka na télévision alobi président Félix Sekedi ala kele mamabe azana malédiction parce que ya tindaki ba garde républicaine ba kende ko kangaye nzoka yebite ke Frank Diongo penza yende mutazana kata ba malédiction parce que mutaye ma miso vimba osumba makila nakata boloko kabila beto nkuba ya koleka wana ya komi malamu président Félix Sekende akomi modi wana ata pa na nzambe mutu a reconnaître kabolamu muninga te yiwana de mutu aza vrai modi donc soki totali lelo soki ye Frank Diongo akoloba ke moi je suis candidat à la présidentielle il y a 2023 parce que est volonté ya nani yo on a boloko zalaki yo lingo pesa candidature il faut reconnaître quand même qu'il y a vu quelqu'un aye abimisika na boloko lelo pe na komi na mwa makoki ata ko pesa no candidature lo bana malembe ke papa vraiment na nzela na yo na zuma makoki lelo pe na pesa candidature so to kabona biso malembe ngana selingambo nanga yo po selingambo na yo ndenge kaka Abraham bazalaki na Loti na kanda te bakabona yo ke na Sodom ngana tika na Zamba ezalaka na bongo
Mais quand le Bakamutono, d'ailleurs, Koutou, à ça, de l'autre côté, peuple congolais s'attendre de l'autre côté, la président Félix Sekedi, à penser à Bobomi, à penser à Maudit, à ça, la malédiction de Kangisa Kinga, n'a mutabandaki. Yon ne mutabandaki ko benga escadé la président Félix Sekedi na élection ko longate et singeli un autre coup de force. Pas bien que sur la gestion moko boya kana, yo bakangi na makasi. Et comme Félix mutakangiso, ah là que la mama be. Yonde, on s'appelle vrai maudit. Pour me dire, reconnaître mbolamu ya mutu te fois la kaka mutu boko ana cerveau te mais ye penza ba tile instinct. Eloko izala kana bambwa, eloko izala bangulu, yango ndi azala ngona kati ya mutu da yiwana. Cerveau ya mutu te. Alors yango papa André Wameso abeti moi discours kolandisa mape makambo elekaki batu ebele ba député balobaki bafundi Nicolas Kazadi ye asali contrat na ba Émirats Arabes Unis. Ya primera oyo exploiter ba or ba cobalt ba nickel ba cassiterite biloko mo kanengwana député moko abimi kuna yene se ono basali contrat mabe donc nani mboka wana bazo bénéficier koleka na biso ba congolais 500 millions de dollars to perdre par année to perdre par mois ya est-ce que ça bongo yango papa Nicolas Kazadi alobi te za bongo te to luka kimia ba biloko zolo ba wana za bongo te papa Wameso a éclaircir situation aza directeur du cabinet adjoint na makambo etali économie pe finance ayeko éclaircir mboka wana Émirats Arabes Unis na contrat de cela bango na société oyo ya primaire bango bazozwa 40 biso tozozwa 45%. C'est différent ba contrat oyo basala na te ya kabila ba chinois et ça différent kabila sali sala ba chinois ba contrat moko ba tonga ba infrastructure ala mboka na biso e mona na te banzela e mona na te me bango ba yiba bazo akenda ko tonga mboka na bango ya biso tikala biso foto za 30% ngo yemoko kabila zu 25 mboka Congo zu 5% tala na ba contrat boy donc mona ke gindo kezaki makasi yango sikoyo député wana a fondé makambo no bango ba yibi Adel Kaninda na Claudine Sokinsamba wazana mine Kaninda zana portefeuille na Nicolas Kazé na finance bango neso ba yibi faut bazwa contrôle parlementaire parce que mboka Congo zo perdre yango papa André Wameso a éclairci la situation ndeko nanga manianga que je salue en passant a éclairci la situation que biso tozo 45% et ça le kola presque kaka nemo ko zamboka le gagnant bango ba ina biloko na banyonso et puis société wana esalami pona ko kanganzela et pas ya miyibi ya minerai ya Congo ba yiba souté donc c'est très important bisika nyonso to komi na contrôle bisika ba otimula ba minerai société wana ezali to komi na contrôle ezola kisake to za na souveraineté likolo mabele wana donc eko lutter contre bandeko ya ko yiba ba minerai na biso donc Franck Diongo ana tenté abanda koloba ke Félix Sekedi azala maudit pona yende akangisa ki brutalement et pas ya bagarde républicaine wana penza to pa mili maloba wana Franck Diongo zonga sima zala mutu soki baloba kutu nini soki prophète wana balobela kango ndenge ni tala nanu na sima makambo basala yo ata na Bible ata la bon moto Patrick ayemba nzembo frère Patrick ayemba nzembo sako mutu asali ata nona nefe mabe asali moko ya malamu kanisele na bolamu na yohana témoigne kende ko tambola kana témoignage ya bolamu mais biso mutu akosala nona nefe ya bien moko ya mabe ya ko tambusa sango ya mabe ya moko wana c'est ça les Congolais la sorcellerie ils ont battre record na Congo. OK alors makambo ndaishimi alobaki esali penza mabe balobi Kinshasa et Bujumbura lance à l'EAC maloba ya sensibilisation et pas ya ba M23 ba quitter ba kende na cantonnement Kinshasa na Bujumbura balobi M23 longwa esiko zali kende na cantonnement bandakala boko koyebisa yete une année ya wana ba M23 ba vandi na bango ba cantonné ata après cantonnement ata cantonnement véritable ba kete nesiko to komi to zakatili le ko beyelelaka M23 to yebisi yo longwa na Bunagana kende na Rumangabo pona cantonnement siko ndani akomema ye bino bobakisaka basimo pona musala nini mais bokenda ba ministre ba défense ba ke vanda non tozo préparer phase moko oya ko installer pe na est wana phase wana tango ko ya ne yango na siko to hotela wapi simbaki te
si je ne peux ça kande. Bon, 13 sujets chinois bakangamaki na mboka ya Malemba Nkulu na Olomami banda le 27 8 mois 2023 pour na bango bazo sala exploitation illicite ba sala na sima banda ko na bango mwa ba aérodrome mwa ba piste moko ba avion kitelaka pe matelaka mbala moko mwa ba futa texte na l'état ezate batimoli eke na Chine batimoli eke na Chine bakangi bango gouvernement provincial bakangi bango pe société civile yakuna basengi vraiment soutien ya gouvernement central pona bazaka ka bango te mibi ya or ya minere bazai bele batimola soki na mutatia bango eyebani pété. À part kuna na okatanga susu général moko babenge Smith Giyanga un Rwandais ayana nzela RCD général ya armée ba sundola makamba ko batela mboka ba kende ko timula ba or trafic illicite ba minere wana tango papa chiwe wazolo babobima na ba carrière minier ya yoka kate ana batuna yeba militaire baza kuna so ba boyoka kutu chiwe wete donc ye akoma ko diriger na ndenge na ye bakangaki azaka ka ye mokote donc bazo kanga ba pe belé ba militaire wana nani akangi bango justice militaire wana wemona ke mboka déjà ezokende côté ya Goma ba handicapé na ba vélo na bango ba contrôler ka bango te Rwanda Kigali atimbeli bango ke bato ba contrôler ka bango te donc to bando ko travailler na bango ba yela kabisu ba minéré donc ba vélo wana ba handicapé e komi komema ba minéré ko utaka RDC tina Rwanda alors to sengi ba o ba contrôler ka banzela wana ba militaire wana alerte ba minéré komi koleka na nzela ba vélo ba handicapé OK IDPS ya Sud Kivu ba déclarer ba combattant ya Sud Kivu ba lobby ba onyoso ba pesi ba candidature ba yebite soki ba wuti wapi ba wuti Rwanda to ba wuti wapi ba lobi annulé liste wana ba luka ba oyo ba yebani ba ki pesa candidature na provincial. Bon, biloko wana ezo la passe ya na Okatanga ndenge moko na Kisasa awa ndenge moko sikoyo donc ba oba pesi candidature na IDPS ba wuti wapi ba vrai bato IDPS ba zo place te donc to comprendre te ba kambia IDPS esengeli penza toyeba nini bozo sala to kobi penza na suka ya makambo na biso mokolelo masolo na biso mokolelo mbote nanga pa ya papa Rife Kisombe mbote nanga e pa ya papa Papi Keli pe ba communicateur nyos ba journaliste nyos lokola mama journaliste Nelly oyo baza na kati na sala kamusala na kati na isika oyo mama journaliste Nelly talaka mwana mwasi obakela pa nzambe vraiment kitoko makasi na sima kamera papa Kapaya pe papa Arabi Lema ba mbote bele na sima kamera papa na biso moko les jeunes garçons Arabi Lema mususu wana papa bana papa Kapaya wana nyonso basala ke ilili bonga bien makambo ezala kitoko dino nyonso bozalaki bozwaki libako ya koyoka ngai en tout cas bambote bele nzamba batela bino avec Dieu nous ferons des exploits au revoir et à la prochaine.